Chilombo Chikatabombe Asumbi na Pampex. Awa twali koloba bomba bomba. Bomba bomba. Ba M23. Bauti kokanga 14 militaires ya FDLR. Bazali na nzoto na bango na teni ya ba FARDC. Bakei kopesa bango na maboko ya armée rwandais. Frontière entre la RDC et la ville de Gisenyi. La mokale tombera pas. Tshisekedi azalaki kowanga na bakangi na maboko to bakangi te. Soka Chilombo azali maître. Oyo azali kosoutenir bagroupe ya ba FDLR. Lelo oyo M23 komi kokanga bango kobimisa bango mutakala na poa. La Mouka ne tombera pas. La Mouka ne tombera pas. Deuxième information. Toujours dans la lignée à Makambouya Est. Toyoki Bataï de Pes Balobi, oh, Azalem la Botoli Bukavu. Est-ce que vous allez à solo? Balobi na biso Azalem Bazana Bukavu. Balobi na biso Azalem la Botoli Bukavu. Armée congolais bakangi ba généraux nyonso FARDC. Bamiyibi to miyibi te. Pour votre information, la ville de Bukavu est toujours sous contrôle par M20. M20 est sous contrôlé. Mais yo zoka esakaka Goma na Bukavu. Tozota la manchette combien de villages pour kolongwa Goma chokoma Bukavu. Il y a combien de cités minérées? On a botoli na zone wana nyonso. On a azali kokipe, azali kokontrole. Minere so bimatongo pokwa butumboi. Ezokendaka mbongo ya Kongo ezokende. Mais awa bakei ba instrumentaliser ba journaliste. Ba journaliste bakotisaka nyonso, bakosaka peuple ke bamboka wana nyonso FARDC a récupéré. Moyibi na bango to moyibi te. La Mouka ne tombera pas. La Mouka ne tombera pas. Est-ce que biso tozali pona nanga? Est-ce que biso tolingaka nanga? Est-ce que biso tozali pona Tshisekedi? Papa yoka sikoyo bomba bomba. Bomba bomba. Tshisekedi eindelié. Numéro 1, procureur général ya CPA ya Kiawa. Serge oyo Tshisekedi asazaki Kagame ezongeli ye na mo. Ye akei koakize Corneille Nangaa, akize Joseph Kabila, akize Paul Kagame. Alobi bitumba wana moto azali kosoutenir yango Paul Kagame. Moto azali nsima ya bitumba wana Kabila. Kaka ye moko malobebe. Nalobi Tshisekedi yokaneki ba élection te. Procureur général ya CP alobi akaneki élection te. Siko nani akaneki bele? Élection. Evoyeba na. Evoyeba na Congo. Parce que ntango Corneille Nangaa azalaki président ya Sénat, azalaki président de la République. Kabila. Nanga azalaki président. Kabila. Siko mutu oyo akaneki ba élection te eza nani? Eza nani? La Mouka ne tombera pas. Awa sikoyo infraction to arrestation ezwi bango misa. Betela mata fali maboko ate, betela maboko ate. Awa sikoyo procureur akobengisa Nangaa, akobengisa Kabila, abengisi na Tshisekedi. Tshisekedi yo Nangaa nana akaneki ba élection. Loba kombo to yo nani ayebisaki yo publié sur mon président Paul Bibi akaneki ba élection te. Nangaa kotanga Kabila. Kabila yo Tshisekedi akaneki ba élection te. Otiaki ye awa ndenge Kabila mpe akoloba akolobi te ye awelelaki akikopa. O Tshisekedi yo za président. Boyokana
république ezalaki accord nini nde bakotuna Tshilombo batuni nanga Tshilombo yona nanga apibliaki président siko olongwe awa oke kosima manduki mpona kotangisa makila bakongole mpona betela Martin Fayulu maboko ya debe basile maboko ya deko yango okaki Martin Fayulu na discours na ye aexpose bato alobi j'exhorte à Corneille Nanga de déposer les armes au défend l'intégrité territoriale ya mboka oyo yaza asimbi Kabila alobi Kabila waka lala banzaka oyo Kongo epesa abina Tshisekedi il faut quand même omesurer gravité ya crise oyo elaki mboka ya koya korejoindre biso na démarche ya basa aexpose bato misa moyibi moko miyibi mibale na ndoki ndoki Tshilombo alingani ya miyibi oyo bayibelaki bo miyibi babia lokola olingani ya biso tokimi na biso liba atende nanga lobi zela na koyiba yo nayiba na eloko topesaki yo nde bitumba bozoyoka na este ya mboka na biso ezali bitumba te entre état et état mais ezali bitumba euti na crise électorale crise ya légitimité na moyibi ya élection Lamuka ne tombera pas. Lamuka ne tombera pas. Et il n'est lié dans ce pays. Pour qui donne trop par le clairement. Il faut se soumettre à la décision. Il y a aucun écosolo là non pour le caga. À exiger parce que présidence, procureur général de la CPR, je constate ici au Congo, il y a la crise politique et la crise sécuritaire à l'Est. Et ça qui va Congolais, bango na bango bafana na mer. Tshilombo alobi akofana na mesa te. Ya lobi azali roi Tsinga Nguvu. Oya bokota na gouvernement d'union nationale. Apesa Fayulu primature. Apesa Fayulu ministère ya finance. Apesa Jean-Marc Kabonde présidence ya Assemblée nationale. Est-ce que tu dis yango? Olingi Fayulu akoma premier ministre ya Tshilombo. Lamuka ne tombera pas. Lamuka ne tombera pas. Nani Mokosi. Eindeliye. Fayulu alobi Tshilombo tika lokuta tika bavampire. Makambo na yo ya gouvernement d'union nationale. Obanda yango lelo te. Basala gouvernement d'union nationale bakatumbi na babemba. Lelo tosuki wa? Katumbi wana songa l'opposition. Akoma komi benga ye passe opposant. Lamuka ne tombera pas. Lamuka ne tombera pas. Biso nyonso opposition tolobi boye. Tshilombo alamba. Alamba. Alamba ya tokoya. Fayulu akei komona Jean-Marc Kabonde. Alobi na Kabonde clair. Toza na crise sécurité oyo euti na nzela ya moyibi Kabonde alobi na yoki okoluto nazolanda makambo ozali koloba atuni Kabonde Tshisekedi abengi okokende to kokende te. Kabonde alobi nakoki kosala na gouvernement oyo euti na nzela ya moyibi élection betela bango maboko bien opposition boyi nango gouvernement d'union nationale kosala banani yo ozolinga opesa biso baposte pendant na tosololi te avant tokoma na objectif to na nzela wana il faut tobanda nano na me Tshisekedi azobanga dialogue ayebi ke soki tofani na mesa bakotandela ye baverité nyonso. C'est pour cela il a peur ya koke de dialogue. Biso tolobi dialogue ezala Kabila afanda, Katumbi afanda, Tshilombo afanda, Nanga afanda, nga Fayulu nasala nini nafanda, Église catholique na ECC bofa
Tout solo là. Baboyi. Balobité, tu peux faire le poste. Tout le monde est dans la poste là. Azana posa là. Est-ce que Fala Koki Kolukambo est pas Tshisekedi? Basango betela basango maboko abebeka bo maboko bien. Basango batamboli bake komona Félix. Balobi na Félix makambo ya plan de sortie de crise. Bakamati lokasa ya plan de sortie de crise bapesi Tshilombo. Balobi na yetanga yango mala. Balongwa pa Félix Bamoni Martin Fayulu. Balongwa pa Fayulu Bamoni Martin politique nyonso. Bake komona Corneille Nanga. Corneille Nanga lobi Tshilombo asina bakoro nanga. Tshilombo aganeki baélection te. Awutaki na nzela moyibi ya bele. Place nazalaki kopublie résultat batiaki nga manduki. Alobi fe. Alobi soki tembe. Oloba na ye aya na mesa ya dialogue. Biso na soto fana tolo bala femme mbuzu na bo. Tshilombo bite na kusolola na nanga te. Na kusolola na nanga te na M23 te. Nanga wana za Congolais to Congolais te. Wilingo ma Congolais to Congolais te. Wilingo ma uta na parti ya UDPS. Nanga ne moto publié que Tshilombo président abeta tolo lelo Fachi Beton. Eza Corneille Nanga te. Théâtre na théâtre. Makambo ezoyinda se koyinda. Awa tozoloba awa M23 progresser. Lubumbashi jusqu'à la preuve du contraire ça toujours en danger. Kolala kolamukeza bitidi te babi bien. A renforcé plus de 20 000 militaires lobby. La route principale vers Kalemé et puis deuxième direction Lubumbashi. Corneille Nanga. Yango moni Lubumbashi est en panique. Bazoka madaba na bato awa basalete formation te. Balatisi bango tene. Bazoboka bango Lubumbashi. Okende ba misi batiki bango score na Kasai. Bakomo banga. Kindu farde sa sondola. Asondola yemoko. La police nationale ya mboka na biso bakima na bango bakele pananga. Awa bozomona lire ezokende. Même les États-Unis d'Amérique akomi na ye kosoutenir à lire ya Corneille Nanga très vite vers Kinshasa. Tshisekedi alongwa yoki biloko wana kimi mbangu. Oka sito yoka na Donald Trump na biso 80% ya baminere na nga ya Congo. Pour soutenir nga na protéger pouvoir nanga. Est-ce que mboka oyo ezali ya Tshisekedi? Moko eza ya Tshisekedi te. Balobi na bajournaliste mutu moko talobela makambo ya este lisusu. Mon peuple congolais akomi kocomprendre position ya rebelle, bakomi na niveau boye, bakomi na niveau boye. Ata bopekisi bajournaliste congolais, est-ce que tokozala de formation sur le plan international? Lamuka ne tombera pas. Basango bauti pas de Sassou Nguesso bazonga ki bazao. Bake bamona Félix Tshisekedi premier tour aboyi kolamba bango. Bake deuxième tour aboyi kolamba bango. Awa tozoloba basango bazwaki décision bakokende komona lisusu te. Awuti koti na protocole d'état na mokolo alobi bomba bomba. Bakende koluka cardinal Ambongo. Baloba na ye kelo aya tosolola. Basango balobi eloko akosololeza te. Ondimi to boyi dialogue. Soko ndimi dialogue loba na biso. Soko boyi dialogue. Biso basango banganga nzambe na SCC. Tosokola mabo. Komisa to biso opposition. Bosala oyo bokosa. Etela ide maboka de etela maboka. La muka ne tombera pas. La muka ne tombera pas. Yango bomoni. Tibo soyo kawakangi okiste kabuya. Et cette formation à l'homme, il n'a pas quoi. La mouka ne tombera pas. La mouka ne tombera pas. Kabouya, iloba loba na ye. Batu ya pépère de babi, c'est là que je exposé. Tozo l'accent, tozo mwana mouke na politique. Soka sécurité, Kabouya tambola kalango na bati babembe. Soit disant ba policier. Ok, basa wana banyamulenge na banyamulenge.
ezali bato Denis Diaker wayana bango namukala tondela pa Kabuya azwa bato wana mpona sécurité na ye ulia azwa badipogre akomi kokende kozwa barwandais basécurize ye apres bakoleka na media Rwanda wana maboma to maboma te bake kokanga moto liboma na triomphal balobi oyo aza rwandais bazotuna moto liboma yo aza rwandais moto liboma te oyaki ebele ozalaki ngakati kabila mokatindaka bino moto ozosala te eske makambo bokoloba na este koyeba yango maboma na Kinshasa bakomi barwandais awa bakei toka kofunda Monseigneur Sole alobi awa na Kinshasa bazobomba baswahili eske Monseigneur Sole moto alobaki kobomba baswahili lamuka ne tombera pa mama Marthe alobaki yango na media alobaki yango clair et j'affirme maloba na ye ya les images toza nango ntina bater alobaki clairement asengi na ndeko Tshilombo abi Mobutu abomaka mpe baswahili alobi yo mpe faci baswahili utakala bazaka binemi na biso baluba bimisa bandeko na biso bakasai na bamboka nyonso ya baswahili tinda bafio kende bombarde bamboka wana nyonso eske biso totindaki aloba bamama abi babombarde baswahili baswahili aza congolais te baswahili aza congolais te yango meriaki bango biko bakatange mpe balobi clair lokola yo olobi babombarde biso Corneille nanga Lubumbashi tozozela FARDC atika aéroport ya Kindu ye moko akimi aéroport abandonné M23 aye lokola moto awuti kosala marche de santé tina aéroport ya Kindu bafandi intervention na bango ekiti basinstalle iyo bazosongisako kaka na batelevizio na bango Bukavu bazobomba koya biso information M23 aza wapi lamuka ne tombera pa groupe mosusu baza deja na kati ya Kindu groupe mosusu baleki Tanganyika bazali deja à 20 km pour kokoma na Lubumbashi ezali bisika oyo bitumba FARDC na ba M23 plus bazobunda lamuka ne tombera pa ciboyoki wazalendo na Mambasa depuis lundi FARDC na bawazalendo pesi mwasali nini bango na bango bazobunda FARDC azokanga bazokima bitumba wazalendo alobi tien kokokende place te tokokufa biso soki bolingi bokima bopesa biso minduki FARDC aboyi nde babandi bitumba plusieurs morts ya bamilitaire FARDC ebele bakufi bango na bango bakufi ebele me bazobomba information ya koyebisa biso peuple toyeba te bainterdire même RFI bayebisi RFI soki olobi vérité tokokata signal République démocratique du Congo wapi la démocratie ezali wapi liberté ya presse ya bajournaliste ezali wapi Félix Tshisekedi azali plus que Mobutu dictature azolinga na biso awa bakomi na jeu ya ping pong bobaboma bake kozongisa makambo ya changement ya constitution bazongisi makambo ya changement ya constitution balobi bozorefe constitution deja tochange kala te Tshisekedi azoannonce yango oyo ekoya yeya biso mpe tolobi na bango toza pre ya oyo ekoya sala nini betela mabe fale maboko te betela maboko te Tshisekedi yindeli ye
encadré. Apesi bango mbongo, atambusi mbongo. Bakei basigné plus de 400 000 signatures pour la déchéance. Il y a Vital Kamerhe dans il y a présidence de l'Assemblée nationale. Bakoui ça y est. Kamerhe peut le corps à sa moto à Tembe. Alors clairement, ceux qui vont colongolanga, pour na makamba